Milengela, page 72, 75e cantique. Tant les appels, mieux vaut n'ailleurs qu'à temps les a bien disposés, n'a pas préoccupation, va payer mon soutien. Donc tant que nous avons la même une semaine de préparation. Et que ça va passer au camp. Peut-être que oui, ça allait 2 jours. 2 jours. Mais awa, soyo za soyo. Pour tout ça, une c'est. Umasema. Amen. Deus nos abençoe. Não te eu muito alegria que porque bom pastor. Merci malgré boya ki banda tongo. C'est vrai que tu longo à 6 heures. Peut-être tu montes les 7 heures. Mais puis ça passe bon meli mingi côté ça tellement ba chaise on vend des athées. Bon voilà quand tout le monde n'est qu'à malgré tout banda tongo titre et comment on a 15h40. Mais kolo apam la bienvenue c'est nabo batika le ya wabadla. Dam na bumo eta tamza sallo la place maton pel kumpe umbo kana pule. Na bolingo no menen tena ko to ya wendam na bumo mo sa pro tam sa ba na bisa kimia no bumo yangu ya tata sala li bota pet la pe donc sa bota se ona ko bisa na tata. Tuso mai ko yipsa mo longote ya wasi ko salam mai kat na ba pona na ye. Misana nayo yangu ya tata ya misala ko kama mzalie mini kat na libota tiketendam na kumo libota basango la mokeni limsap so ya wendam na so to abata masitata to tanga kuno ba mokeni ma so mokete balibule bulsa libota na bonge bene tikete bolingo tata mwana mno santu kana likolo ni kana pekat na libota boto no pema wono pengolo kamba moko na mukomo kano tata ko chamakata libota na kombo na Christ na Nazareth na ngwa mimo centre de la kilo na seko amen amen boto na kombo na Christ na Nazareth amen merci beaucoup na ezali mboka ya nzetu touti na soyo esima toyeko yamba l'homme de Dieu mokonzi alinga koya na soyo mais aiso toza na kimia akei mpona azozwa trophée na Los Angeles na États-Unis yango akati tourne akende mais apromettre biso aoya mpona une semaine na mboka soyo donc mission akeili mpona kosauve honneur ya liloba nyonso ya monde entier. Bino mo bozomona ndenge nini mobilisation kelike bandimi ya église liloba nzambe ya soyo balongwa ki soyo baye na babis bien organisé bino mo boza komona ndenge bandimi bayikani na esengo ya komona mobandisi awa sikoyo ba matina bis po bazonga na mboka ya soyo oyoki ndenge mobandisi yebisi bango pe promettre bango ke après tourner ya kota na États-Unis akozonga na mboka ya Angola po a continuer tournée pastorale ya Angola. Donc bandeko ya soyo oyo boyaki te bomoni ndenge bandeko bazu lipamboli wana pe ekokota ti na mabota na bino na ba oyo bayaki te lipamboli ya l'homme de Dieu ekokomela bino ti kuna bomoni en live ndenge tolakisa bino ambiance bandeko. En tout cas église de Balanzambe ezali église ya bolingo église de malamu non na mona eloko te mobandisi azokozonga RDC kasi amoni bandimi baye akiti pe asolo na bango pe apesi bango lipamboli non bolingo oyo l'homme de Dieu azalaka nango envers bandimi na ye elakisaka vraiment ke amour oyo asengaka l'église yango nde elakisi exemple.
Nanzambe, Mokombi Nyoso, Mondi Nyoso.